nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de tabou s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et fille TV s'abonner ça va bien ça va te coûter rien quoi vous s'abonner car au moins là perdre de l'autre on sait pas sungaka tabana babola nana efie sungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka mbote balandi na biso ya chaîne na biso ya planète nana efie chaîne na biso moketa la makado partout dans le monde ba fan na biso nyoso balingaka chaîne na biso ya planète nana efie o balingaka ya nana efie mbote na bino lisusu merci lisusu dans ba abonné na biso hein bayo nyoso ba partagera toujours ba lien na biso bayo nyoso balanda kabiso bayo nyoso pe balanda kabiso en privé ya kotindela biso ba sujet ba encouragement na bino hein moi maloba na bino sala biso pe ba bien moko boye lelo vraiment sepeli en tout cas na ko ba bino lisusu merci ya mingi ba fan nyoso ya jajama lelo to beta lisolo moko en tout cas lisolo wana na besoin ya ba réponse na bino bande ko na biso ya basi ya mibali ya ba papa na biso ba maman na biso dans un plus besoin ya ba réponse na bino le nom de la solo ya faire ya ba mineur il y a parti à 15 ans ti 18 ans il y a 15 ans ti 18 ans nde yango no lobela ba mineur affaire ba mineur ba bimakana ba tata mikolo au moins 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans o bimanam papa ya 60 ans to ebité tant o bimanam papa wana ya 60 ans o linga o produire nini na nzoto na yo papa o ya 60 ans ozo bimana bana ya âge wana bana na bakoza ba kokololo na yo bakoza pe ba koko na yo to mwana na bana na yo ya suka o yozo bima o mona mwana moko be biso bo benga biso baleki na biso to benga moba azana e mineur mais c'est kola na kati ya kuba okutu makambo yo salate oyo salate ne tapo ya zanango wana yesa salia leki kutu donc leki na ba femme mariée bato basa ba marié ko aleki bango yo mona bana ngo ba koma ba impoli soka telemi abandi ko titoyer yo abandi ko insulter o atangi maman za papa pe o cha kutu kate poani abimana bato au niveau yo zakutu mupandi na ite nena lo banana ba bano amiki ona babimana ba tata bato mikolo bokani sara nini to bo raisonner ni na mitu na bino yo mwana muke okobima na papa ya espace qui a 25 ans qui 30 ans écart ya mulai bato msusu kutu bakoma ko signer moi papa 65 ans 70 ans pe a bimane na papa naza à l'aise tam so sabiso que j'ai un chéri a présenter ce que chéri ngo gango ko kima papa mukolo o ezakutu yo ka somo yo bimana mutu mo abongo mais ye mona muke akumba na GP normal a maîtriser pe papa wana dans ce qui papa na moniete papa batusika za orla la te fo mona kaka mwana wana muke ezo sika sika papa na zo sala mwana na ba dépense nzambe tanga keli mobali ya keli mwasi ayebaki que o azana no fleuris biloko ezo sala na nzoto na esoka kuteni na muta génération na e akozonga siko yo tanga mwana muke so sauter okomi kobima na ba papa ya 60 ans plus de 60 ans mai ya papa wana ese saliming na nzoto akoli ezo bala na kaka na moto aza ya âge na e o azana moins de 20 ans
soit 15 ans, 16 ans, 17 ans wana. Eza po obebisa bana bato papa. Eza po bebisa bana bato. Yo za papa. Mabe oyo salaka na bana bato ba mineur wana oyo zubima na bango. Est-ce que yo kolinga ba bimana mona na yo muke age wana? Pourquoi lika ko bebisa ba via bato? Ya bana bato. Ba papa mikolo bobimaka na bana bato mikie. Pourquoi bolingi ko bebisa ba via bana bato? Bino pe bana wana mikie tozo ba ke boza ba mineur, boza so ba mineur te possible kola na makanisi. Bo leke ta biso ba mikolo ezaki ya 25 ans, ba 26 ans, 27 ba 30 ans. Bo sala déjà kala bo leki biso. Ezani to kende wapi na monde alilo. Nyoso bolanda nini bana mikie wana bolanda nini? Maya papa wana oyo zo recevoir na nzoto na yo. Ne pense pas que et ça là yo ke ozala bien na nzoto non. Le contraire ozomi bebisa okoma na âge moko boye iso fongwami. Vagin no se fongwa mo pola déjà. Le bata pasteur Marcelo. Eso salivio kobi na 30 ans bala yo ko bala. Abali mukoko lido abali elokoti. Po si papa wana sa sala nyoso azango posa. Ami sepelisa na nzoto na yo na ba position nyoso ya o yazaki na besoin. Siko yebisa ngata mobala yo bala. OK ça ni ndaka libala. Po so sala no nyoso. Obimana papa sorte na sorte. Po nous aki na besoin o apparaître. Yo pe papa mukolo tango sabilo moko abongo ne pense pas que nzamba za a sala makambo hasard non Dieu est juste yo pe ban parmi bana na soti bakoko na yo pe bakosakanela kaka bana na obongo soti bakoko na yo monde za nango bongo linda like oyo sali muninga yo pe ba sala yo mineur ne pense pas que tango ko koma nanda kuna okoma femme mariée lelo komi responsable komi maman obadio pe sabana no conseil mwana moko o kaka bakambo yo zaki no yepa osalango Hollanda o nesto sala na kibo jeunesse e rattrapera biso kaka na kimukolo mineur salela âge biso de na 15 ans na kala isaki faza na moi chérie ne moi à 18 ans souka 20 ans 25 ans ça se comprend mais tant déjà comme olinga plus de 50 ans mata mais wana olinga za tata na o akoza pe koko na yo Olinga, un papa de 70 ans, 75 ans. Surtout papa balinga ko kola te wana lika kazala jeune. Alika kai azala. Donc yena ba jeune garçon différent c'est athée. Ba papa wana nde to boya. Tozo boya ba papa baliko de tout ba via bala batunde tozo boya. Ba jeune fille balingi ka kolinga ba tata mikolo pe nde tozo boya, tozo telemela. Jeune fille zala na muninga na yo o ezake bozana écart tam so 7 ans 8 ans souka 10 ans pourquoi que luka tata mukolo bozana écart à 25 ans il y a 30 ans 35 ans papa ça sali mingi aza déjà une expérience à vie ya makasi okutu olinga kutabimana po yenda zongaka parce a toujours nzoto makasi mais mutabongo yondo lingi o sangisa nzoto na ye ba jeune fille ba mineur plutôt ba mineur ndelelo na lobela yo mama za nanda ko yebi ke mwana no asala ka kindumba mwana no azana no mineur ozotinda sala ka kindumba ayela kayo bambonga ko tila ko ba provision a changer la kayo ba équipement ya ndaku yo mama wana nzamba opinir yo lelo so mwana zu malade lelo so kinzoto mwana na ye baby o lo banana zando kinoko to famille ndoki kat na kati wana zate yo moko mama webaki ko pesa mwana éducation te o isa ke pe ba mama baeba ko soin bana na bango te soit ça sotinda ni mona nene kindumba te mais moi ne ça sala kala parent yebite boye bandenge ni akolandela bana bino pour ba mineur wana de bazo sala makambo une fois na sala na kati ya restaurant mwana moko aye mwana aza mineur aina papa moko mukolo asombeloko biso pe toki to osombeloko siko bato ba otekela bango babi bana boye soka zwilio mobali lela tala niveau ba mineur ba olelisa mikolo tubane ko mona bana mama olive surtout bana babenga bana mama olive bakana sucre degré bazo nyoko la batata batamikolo degré bazo nyoko la ba homme marié ya bato papa na mkolo yozolanda tika lo bimisa mwasi na ndako te pa kotisa yo ozana kaka instrument de plaisir pour na ye asakanelo kaka sora moni ba ndongo nzongela no ngela susute isa moni ozake loka zaki na possession zui atikio akeluka sumsusu ye posa na yaza besoin zonga amizongisa tikolo bimisa mwasi na ya mukolo babanda na ye banda mo bwana te mwasi na bandini banana pas c'était pour na yo non et ça non ba sentiment c'est la ka ba sentiment non il même non il t'aime pas so bando linga bimana ote posa mwana na tout comme poko za koko na ye aba linga kote
po papa mukolo alingaka mwana bata mukie wana aobimano te po mukolo tata mukolo jama ko kolakisa nzoto na pas mwana mukie wana eza malédiction tozonga na Bible yo papa mukolo ke kolakisa nzoto mutakala na yo pa mwana bata mukie ya 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans mais wana mwana na waza koko na yo wana nzoloka tolo ba no eza kilelo te eza kindoki pona kala makambo na nyonso ezala te eza kindoki eza vraiment vrai kibondoki ke mona ke tata moka mukolo zo bimana mona bata mukie mwana na pe mukie obimana tata bata mukolo tout va normal ba monio pe na kwa mo be na kati ya mutuka ozano à l'aise ozo embrasser pe tata ngo devant les gens ozo à l'aise to koma wapi to komi wapi to kende pe wapi na monde lelo bato balo ba ne koma nango et monde lelo to za inviter ça j'ai invité ça j'étais za kibondoki. Plus tard, bon, donc, peut-être ba erreur mususu osala kata baninga ba opesa bino conseil ba yaya ba leki bande ko ba opesa bino ba conseil ba bande ko yo kate. Plus tard eza ba conséquences nango. Plus tard o vanda yo moko ba ndio raison que loko na sala ka ba pesanga conseil na yo kakate. Ta la conséquence po nini o linga ki apparaître. Moninga na bimana tata mukolo po linga ko bimana tata mukolo. Po luka nini? Ba mineur bo luka nini? Ba tata mikolo ba bimaka na bana ba bo luka pe nini? Oza mo sino na ndako. Mais pesa ba non respect, pesa moi sinon pe yanda ko respect. Respecter famille na yo. Pourquoi linga ko sala ba bêtise o linga mo la batamkie? Pozwa nini? So za besoin ya marbanzoto. Moi sinon za nanda ko soit luka moi so za que ba jeune sero za que za âge na yo, le nom ki ko linga la mo la batamkie. Ba fan na ya planète na fille, bolanda na lisolo o. Boyoka nan. Ba minero ba bimakana batata bato ba mekampe ko améliorer bo linga bato génération na bino so linga la génération na ezala ka gumoko parce que ba minero wana bo bimakana batata mikolo so ezaki tata nga proposer abala yo ukomi na ndako ukomi na soni siko ya bimana tata mikolo po nini welele ko balo ndeko landa mbongo lo koso mbongo bosuka apeka mabe bosuka kaka mabe ya mabe. En tout cas, la planète, ya planète na fille, ba fan nanga nyonso bolanda kanga, na komi na suka émission nanga, bozala ki mingi bolanda kinga en tout cas, na sepeli mingi pe, ya ko pesa bino message o ya ko partager longo na bino. Li solo o ya faire ba minère na batata mikolo. En tout cas, na sepeli mingi lisusu na ndenge to partageaka na ba sujet na bino botinde la ranga. Un grand merci à la régie, un grand merci à Yanana et Fille depuis Londres, un grand merci à toutes mes amies de l'UFASIC, de Lupin, de l'IEC, bayo nyoso balandaranga de partout, hein. Ba fa nanga nyoso ya France, ya Belgique, vous êtes tellement ébélés. Ba fa nanga nyoso ya États-Unis, ba fa nanga nyoso ya Italie, ya Londres. Donc na lela bino tellement ya trop. Un grand merci à Jordan Diama, Mbal Kitoko avec de Zédou. Donc, un grand merci à Kevin Divandila, le jeune boss, donc Dibac Pro, je t'aime beaucoup. Un grand merci à Jerry Mouila, Babu le 28 novembre, Makambo. Les amis des orphelins. Donc, toza wana bisonyo soko soutenir Jerry Mouila, toujours en marche. Balobi, première édition naye. À très bientôt. La toze lango maboko ya kufungwama. Jeune linga kosunga bana, jeune linga kosunga les orphelins. Donc, toza na pona ko soutenir yo Jerry Mouila. En tout cas, les amis des orphelins, on est là ensemble avec toi. Pour partager le ngoto ke ko tika pe biloko longo na bayo nyonso badingaka. Kosunga ba orphelin. En tout cas, un grand merci na bayo nyoso bolandaka biso. Un grand merci na ba fan ya planète nana fille ba fan nyoso ya jaja mam. Mon numéro est toujours là. Besoin ya sujet na bino ezo de ronger bino za besoin partager le moko boy. Numéro nangeza toujours wana boko bela en privé. Merci na bayo nyoso bolandaka biso. Bo continuer toujours ko s'abonner, bo continuer toujours de ko s'abonner na chaîne na biso. Bye bye.